up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you... de partout, bozali kolanda biso. Bino batu bolandaka biso na kati ya bokebi pe na bwanya na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Na pesi bino lisusu bambote ebele lisolo oyo toyeli bino na mokolo lelo ezali mawa pe kokamwa ezali événement eleki ngai moko na misu. Eza te babeteli ngai lisolo me nde nakoyoka événement wana kokanga bato wana nde esali tolanda bango ti na niveau ya suka kokoma te na la police koyoka likambo yango juste ezalaki nini. Bandeko mingi ya basi na mokili oyo ya se baza kobanga makambo lisusu te. Me na ntango ya kala toza komona ndeko mwasi soki basi bahonore ye. Okomona bapapa na biso akala, baboti na biso ntango akala, nous encourageons même pas baoyo bazalaki na basi mine mitano soit basi nyonso wana soki asapeseli bango oyo tobengaka en Afrique du Sud lobola ezali lokola apeseli bango mbongo ya libala. Soki asambali bango okotikala koyoka te mwasi mosusu abimaki na makangu obi abimaki na mobali moko songolo pakala obi abimaki na moninga ya mobali na ye. Parce que à l'époque ezalaki mingi na bambano ezalaka mingi soki moto asali ka ya bongo papa ya songolo pakala azalaki na basi mitano soki mwasi moko swati ya misato atamboli bakoboma ye bakoexekite ye mokili mobimba bakomona. Mais au contraire na 21e siècle tokomi oyo makambo mosusu ebandi kosalama ezali vraiment kitoko mingi te. Mais kolanda mwa moke lisolo oyo ezali ni mobali moto aye kobetela ngango ni mwasi nga moko nazalaki wana donc na misu na nga mibale na komona mpe na ndenge mobali akimi na ndenge mwasi oyo arevesaki likambo azo raconter biso sikoyo bachroniqueur lisolo nango esali pasi mpe mawa. Esali vraiment pasi mpe mawa koyoka ndeko mobali akolela po mwasi atrahiri. Ezali mwa petit résumé ndenge monganga spirituel nayelaka bino mingi oyo balandaka nga na bokebi mpe na bwanya. Yango nayaka na mwa petit résumé na ebandeli mpona kolakisa peuple de Dieu lolenge nini tokoki kotambola na mokili ya tata Nzambe na kati ya émission na bino oyo tobengi tosolola yango. Tosolola yango na bakomatere, tosolola yango na numero oyo ezali affiché wana, tosolola yango na baeme na balak na bino nde kosala ke elakisa bino ke chaîne na bino ekomi kozala suivi partout. Alors mikolo oyo kuti na remarqué même bato nde batalaka biso na kati ya Ediba TV nombre ya bato ekiti problème yango ezali nini. Programme na bino ezoyaka na ndenge eyelaka soki baremarke ezali soki bomoni eloko moko ezali kosala bino à l'aise te bokomela biso na lombangu ndenge bomesana bokomelanga na inbox bokoma mpe na bacommentaire mpona kolakisa monganga spirituel ekeno boye toza kosepela nango te. Nazali wana mpona kobongisa mpona bino mpona yelaka bino masese kitoko nayelaka bino balisi etwale kitoko édifiant et surtout soki na mutu oyo asalaka makambo yango obia lisolo na kobeta lilelo soki ndeko mwasi ozali na processus nango soki mpo ozalaka na mwa garçon moko pembeni mwa tonton moko pembeni tika balobaka na mokili soki oyibi 99 jours me mokolo moko ezalaka ya Nzambe
ndenge ndeko mwasi lelo 99 jours ekomi ekangami mpe bakuti ye na mbeba wana nde epai makambo esali pasi mpe mawa yango mbonganga spirituel na kimi mbangu naya komanyola yango mpo bozwa yango mpe sika fresh boyebaka likambo moko esalami na kati ya Afrique du Sud ça fait mal tozwa petit spot publicitaire ebongo tozonga na mozindo ya lisolo oyo ngai moko monganga spirituel babengi ngai na lombango evenema ezali koleka comme nazalaki aux environs epai wana nde nakutani mpe na makambo oyo ebebelo na mokola lelo. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na nga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprofete ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance na délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu mais okumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Oui, de retour na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka mpe Ediba TV mwana Congo. Toza na 2 chaînes oyo mosusu eza kolobela ba tranche musicale chrétienne profane nde tolobaka toujours mpe kolobela makambo politique ya mboka mpe mboka na biso précisément Congo ndenge badirigeant bakambi oyo batikaka pouvoir balingi koya koderobe biso peuple congolais lobi na kotika bino banimero mosusu ya sika bomona epai wapi Kagame aza kosenga lisusu tokende kokutana na Angola soni mpe mawa sans plus tarder tozongi na mozindo ya lisolo na biso na kati awa oyo toye na mokolo lelo kolanda lisolo oyo ezali lokola bato oyo afundaki akosala tubela mpe akobimisa oyo ye azali kopekisa ndeko wana ya mwasi mpo lobi ekoma te lisolo oyo babeteli biso yango te biso moko tovivre yango mpe toyoki likambo yango ezali nini toyoki kokuta bato bakangi mwasi na mobali mobali akimi mbila landi mazwi ye te amati na mutuka moko ya bato eza kolekana oyo tobengaka ba mituka moto ozango na frisi ya batak-tak ezaka ba jaune nde mutu wana dindi na mutuka wana ezaki mpe na kursa mutu akei
mbila mpe na kati ya bato moya zonga azwa mutuka ne ezalaki te moto asaponyoki akei pasi mpe mawa. Histoire na biso ebandi ezali boye. Ndeko mobali azalaki na basi na ye, azalaki na mwasi na ye moko. Mama ya bana na ye aboti ne bana mitano. Ndeko mobali. Alors baza kovanda awa na Afrique du Sud. Baza kosala ba business na kendaka ba Dubai, ba Ngwanzu, ba Koweït, ba Qatar epai ebele oyo akenda kosala business na ye. Alors avant alonga Afrique du Sud akutanaka na ndeko moko ya mwasi atambusaka ye mpe mutu ndenge lisolo eza koleka mpo mobali azalaki wana sur place akolela. Azongisi famille na ye na Kisasa, mais na Afrique du Sud awa asombaka deja lopango. Asombaki ndako oyo epai wapi famille ezalaki kovanda. Alors azongisi famille na Kisasa, mwasi oyo mpe akutani na likambo wana aye kotia ye na lopango oyo asombelaki famille na ye ezongi na Kisasa mpo alingi bavanda na Congo, bango basalaka makambo eza na Congo, ye soki azobika bacourse nakendaka bavoyage na ye alekelaka na Afrique du Sud mpona kotala makambo na ye. Bavandi bakozwa mabota te. Nde kosala ke bato bapese batolino zwa mwasi na yo obosani awa kendene Kisasa bakosalisa ye na babokoko soki ndenge nini ngai na bino tokodécouvrir yango awa. Nde mwasi akozwa mokumba akobota. Nde amemaki mwasi tina ndako na ye epai ya kovanda ayebisi mwasi na ye oyo azali cousine na nga tokutani mpe na Afrique du Sud esele eloko te. Akofanda na biso awa soki pa linga zonga Afrique du Sud oskisenga akozongela mpe a partir ya awa. Bandeko likambo kokamwa pasi mpe mawa. Yo uti na mwasi libanda omemeli mwasi ya ndako mbanda na kati ya ndako botala epai ba malédiction mosusu oyo biso moko mibali tolokaka, oyo biso moko mibali tokotisaka, oyo biso moko mibali tokotisaka kufa, tokotisaka makambo ebele oyo batribu mosusu babengaka yango bachibau, bachibindi. Quand vous faites des histoires pareilles comme ça, ekoki komema meme kufa ya bana. Ndeko wana ye aye kokotisa mwasi oyo azalaki ne makambo libanda na Afrique du Sud ameme tina ndako ne na Kisasa parce qu'azovanda na Mont Fleury. En tout cas azali ndeko oyo Nzambe a visité na ba business na ende na lobaka chaque fois motu na motu ali na ndenge na ye. Donc nga lisolo nazo prendre kaka po to ekokabula mo awa na peuple de Dieu. Na bato oyo basaka na intention kosala masolo wana na ba oyo basalaka ngo deja bayeba ndenge nini bakoki komanaje makambo na bango. Bandeko esalaka pasi komona ndeko mwasi aza na bote moko ya kosakana te, me mutu mosusu azwi yo atie yo deuxième bureau. Tokangi na lo parenthèse esika wana mwasi oyo bamemi na ndako amona mwasi oyo babimisi nani cousine. After that mikolo eleki bakendeki soki na babokoko soki wapi basalisi elenge mwasi akomi na mokumba ya mobali na ye. Parce que mama ya bana na ndako aboti bana mitano. Ye avandi mpe na tata na baye kobota bana mini. Mais mwana oyo ya liboso oyo akumbelaka zembi. Oyo zembi baye koluka mona Kisasa. Parce que na Afrique du Sud awa akokoki kokoncevoir te. Baye koluka mona Kisasa nde epai o wapi bake kokutana na makambo oyo esalameli bango. Makambo yango ezali nini? Jour oyo mwana mwasi wana pasi ekangi mobali na bango avoyageaki akendaki bakota kendaka ba Dubai, ba mboko nini ba oyo ba Koweït, partout akenda kosala mo ba faire na ye ba business na ye. Na sima na butu pasi ekangi ndenge mwasi mama ya ndako amemi ye lokola semeki na ye, lokola cousine na ye akende kotika ye na l'hôpital. Pasi eza kosoye na libumu me bazalaki na likanisa komema biloko ya bana te mingi bato koma kobongisa bongo pasi to mema ta mwa bilamba mpo akoki kotikala kuna. Me bakoma na l'hôpital oboye mwa basantimetre ezalaki nano molai nde esali ke ye mwasi ya kolo ndako ye mama ya ndako azonga na lombangu akende kozwa biloko ya bebe.
balobi ti pour bakendeki vers 20h 21 ti tokóma 2h 3h du matin mwana mwasi oyo akoki kokita ça dépend ya bacentimètre oyo yaza nango lisolo molai kitoko mpe esali mpasi na mawa. Nzambe yako tutela tolo moninga ya baye bazanga baninga Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzambe apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment nazangi robo merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuko na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana kozwa bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokoso mataka kaye moko te. Yango nzamba lola nzembo azanzamba ba vet. Nzamba zanzambe na ngai do akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soki mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisa yo mukisu. Merci. Bandeko balandi biso na bokebi mpe na bonya oyo ezali chaîne na bino nalobaka butu moi bosabone massivement na kati ya Diba TV mwana Congo mpe nayebisaka bino bosabone massivement po te bozala baexemple lokola Fiston Kabwena ya bafiston na mboka France napesi bambote epai ya Zali parce que bazali l'un de bapilier oyo batie bapilier na bango na kati ya retrouva na kati ya chaîne na bango Diba TV mwana Congo. Bandeko bolibisi moke na kobeta mabaku awa tozongi na nzela ya lisolo na biso tozali kokende nango ndeko mwasi atraine na hôpital mama ya ndako ademare mutuka akei korekipere bilamba ya bebe po aya kopesa oyo atikali na mbeto ya l'hôpital akolela pasi bino be basekra mo ndenge ezalaka soit yango nesoki awa ezali émission nalobaka sembo nalobaka mpe vérité soit mwasi bakomatisa ye likolo bakoluka position bakotindika mpo mwana bima bakokakile ba centimètre bakomemisa mwa biloko ya kilo bakosalisa mwa tour na couloir akokende mosusu bakitisaka bango tina baeskalier mataka lokola moto akosala gymnastique. Mama wana kobimabimaki na hôpital wana asalaki ata une affaire ya 150 mètres te 200 mètres te na Kinshasa tokotanga kombo hôpital te parce que ezalaki hôpital moko un peu privé akei kokutana na accident ya monene accident wana ememi wana mama wana ti bakata ye na lokolo donc deuxième femme wana oyo abotaka mwana wana oyo bamemaka na l'hôpital aye kobota na mobali ya mama wana bana mine donc mwana nazalaki mwana bango liboso oyo so balukaki na sacrifice oyo so balukaki na nzela nini toyebi te yango nayebisaka bino chaque fois bolanda masolo ya bolanda masolo ya munganga spirituel malamu bofungolani matoi bocomprendre nini bamessage na bibelaka bino ezali biloko moko très spirituel ezali biloko moko bamessage moko napesaka mpona kolakisa peuple de Dieu oyo azali kobanga nkolo akeba akoki kotambola na mbwanya na erreur na likambo boye akwei yango na ya kotalisa bino chaque fois na kati ya chaîne oyo yika
kolanda ngai na bokebi mpe na mwanya. Ndeko mwasi oyo asala accident, bazwa ye bamema ye na mutuka bazongisa ye mpe na l'hôpital wana. Bayebisi bango ke ka oyo eza très sérieux, faut kotransfere na hôpital sikoyo ya monene ya leta ya mboka na biso Congo. Totangi mpe kombo te mama ye mo campus, totangi kombo te mpe na kati ya hôpital wana mpe baprivé ekoma. Mais dans tous ces moments-là, quand l'autre là est reparti, maman n'a pas kobota na minuit 1h. Mais azaki déjà en contact na mobali na bango comme azaki libanda mboka. Moi je suis kotika nga awa na l'hôpital. Maintenant là banda kende ko joblement mwana tisikawa azongi te. Bango ba yebi te ke non, moi cela qui kukuta na likama. Siko bato investigation bayaka. Basali investigation, bazwi nzoto bakenda na l'hôpital, bakomi kotala ba numéro de téléphone, baye kokwela numéro de téléphone na mobali na ye. Mingi na ba téléphone to koma my love, my baby, bébé nanga, motema nanga, angelu nanga, bakoni place bakoma kombo wana. De babengi angelu nanga, motema nanga à partir de WhatsApp. De bazwi azali wapi, azali na Dubaï. Babi tu as un problème ici. Je crois que la femme d'ailleurs, a zolobaté à côté de choses intensives, tout est sur bon en Zambie, tout est au wapi. Au yazana zem, bako bagnolité, au yo, a outi ko ça l'accident. Tu es habité sur yazana zemi, l'homme était indépendant. Comme Azalaki n'a voyagé à 1 mois, a quitté, à se préparer dans 3, 4, 5 jours, à Ekozonga, na Congo. Moi, na bango liboso babotaka na zaki na akokiseki asakokisi déjà 16 ans. Oya mibale azana 10 ans. Alors bazana misusu mibale ya mike, moko azana 4 ans, 4 ans, 5 ans, musu azana 3 ans et demi, donc 2 ans. Donc l'homme pratiquement, il a 9 enfants. 5, 4. Koto sikoyo likambo eza nini? Sikoyo ye aye. Aouti mobembo aye. Koto yo pe changement changer bato anda ko bana biloko parce que maman koto yo maman l'équipe kuna zombo aboti, donc c'est ça. Mais la maternité basi bankadra ki mwana balatisi mo bilamba oyo kubomba mwana ti ba yo na biloko na tongo. Kuna ba bisu ba ko la maman sala accident a ko lobate position et banité. Moi si wana ba ko sala transfert pa bibi banda mboka oyo koto abotaki azongi na ndako ya bibili banda mboka mpona soins médicaux ya lokolo na ye bayaka neti na Afrique du Sud bamoka wana batali yango esimba te babimisaki ye bango ekokaki kosalama nango mais bango bajugeki bon bakesala yango na libanda. Ndeko mwasi akei libanda asali ase faire soigner, bakata ye lokolo na mwasi oyo batiele na kati ya ndako azali mbanda na ye me babimisi ye leki ya mobali parce que elles emekoti ebimi ebandi komona na batuni ye yo bimaka te tomonaka mpe motu mota ya kolukwa nani mokolo ze aloba te tina ndenge akende kobota abota mpe mwana mwasi mwana wana otali ressemblance na tata na ye toza kokende toza kokoba ya minene liboso ezali koya na vi peza tango ya koswana mwana mwasi wana oyo aza korelance biso histoire po to comprendre ndenge nini bakomi epai wana lelo oyo epai oyo nga monganga spirituel nazwi lisolo nakomanyola yango nakolamba yango nakolakisa yo lolenge nini oyoka ofungola matoi yo moto mesana na bizaleli o wana. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat vide a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit:
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pelina vida soka yokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esoko mili biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka on Pelina vida to passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires o ba kota la biso botika biso te obagisa biso te nzamba beni obino nzamba bakisela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Somo pemawa yamuna lobaka na bino na kati ya Diba TV tozala ba histoire mosusu eza ba panique mais toyebaka kogérer yango bolanda ngai malamu na kati ya chaîne oyo nalobaki na bino nyonso baoyo basabone na kati ya chaîne oyo tina moma tokomi so tokokisi nano 1000 abone nalobi te ke 100 000 o 200 000 me ngai munganga spirituel na obeta na lisolo ya 1000 donc mokolo mpe na kolongwa na 1000 na obeta lisolo ya 2000 mokolo longwa na 2000 tina na obeta lisolo ya 100 000 mpona kolakisa bino monene na nkolo nabimeli wapi nawuti wapi nabandaki na moko lelo naza na ba 300 et quelque donc nazali koévolue na kati ya mosala na ngai ya YouTube mpona kopesa yo masolo kitoko kolakisa yo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Bandeko mama wana asalaka accident akendaki mpe libanda mboka. Bandeko mama oyo akenda kobota azali na kati ya mboka o wana akei libanda akekolala susu 5 libanda souci lokolo bakata. Donc quand je dis lokolo bakata bakata ngo lokolo likolo ya genou donc aza lokolo mokuse batia ye pied azalaki kaka libanda mboka après 5 ans kote oyo mobali mpe avoyage akenda kotale mais entre temps aza deja na mwasi oyo akenda kobotele mwana azosala na ye vie baboti mpe susu mwana mosusu mpo oyo ya liboso baza na ekart na ya mibale bolandi baza na ekart na ya mibale mpo ya liboso aza na 16 ans oyo mibale aza na 10 ans après bazusu ekart ya mibale ya mike ya suka. C'est très grave. Botala ba erreur de part à d'autre. Bobana ko comprendre ngai ko bande la émission munganga spirituel alobi nini bandeko basi botala siko epai wapi tokopesa kotalisa mpe bandeko mibali mabe na bango. Ndeko mobali wana soki alingaki ndeko mwasi wana te peut-être biloko nyonso ekai ekoma te mponga nalobenga ngo malédiction oyo nyonso ekai ekoma te tellement ke mibali batondaka te tellement ke mibali bazali mpe zukuzuku toza kojuge bango batondaka te toza kojuge baoyo baa mpe mitema zukuzuku te mais on montre aux gens de quand même peut respecter la vie. Vous voyez, même déjà sur le sokobi kobima na mwasi otia na ndako à quoi sert le location mosusu libanda on s'acquise biso nyonso tolobi te ke motu moko akotombola mosapi alobi nga nazali juste te toyika mpiko na bwanya na biso ndeko oyo erie aye bolandinga malamu erie aye vers biso ndeko wana oyo ya mobali ndeko ya mobali mwasi oyo atindaki na poto 5 ans après ifa azonga pa na ye po atikaki ye mpe bana mitano baketi basi bakolaki mais akomi sikoyo na besoin kozonga pa na ye eloko nini ekoleka ere azongi mpa na ye aki kokuta cousine akomi na bana mibale lona moko so ya bebe oyo ya mokolo 6 ans yo boti lisusu nde epai wapi moto aye alali 1 mois bavandisaki apres babengisi ye awa tokosala mitingi tokosala réunion omoni mwasi oyo azali mwasi oyo ngai nazali kobala mama ya ndako atuni
nga sosobala bino azobala deuxième femme quel que soit moment si atombokaki akei gauche atali lokolo lobobala boyinga mpona lokolo bakatani tonde nzoka nde babanda na bango bolingo na bango kala na kuku do biloko nyonso azwa kozala surpris tala zenga na boye tala boye tala en tout cas azwaki choc na baproblème oyo mpe azalaki nango liso azwi choc akosakana te bandeko ça fait très mal ça fait très mal très mal nayokaki mpasi moko koyoka analyse équation oyo donc yo bamema yo dans l'hôpital ozoka nde otika semence ya mabe otika semence ya malédiction yango monganga spirituel nakobeta sete butu moi tokeba epai yapi tokotya lokolo mokili atata nzambe esala ndengele tokotya lokolo wapi tokotombola tokokitisa wapi bana bakotambola na libunga ebele je vous dis la vérité ebele bana crainte à kolote comme nous on a bien compris que la vie faut plus blaguer ko ebozo kopesa nani lisolo okosola nani ti fréquente qui et ça passe. Annonce mosusu ezali toyeba le 24 mai 2025 awa en Afrique du Sud tokoyamba prophète de la nation na kombo ya Moïse Makoma akokoma awa semaine ba le 24 mai 2025 ekozala convention monene awa tokoyamba prophète Moïse Makoma après samedi et dimanche nango ekozala le 25 ekozala messe monene mpe ekosenga convention donc c'est-à-dire que otolobaka one by one akoyamba sikoyo la concertation ya mutu moko le 24 convention et puis le 25 mutu moko one by one mpona kosolola na prophète de la nation tolobi na bino te ke bobima na kati ya groupe oyo tosala bana kozala na Afrique du Sud tolobi bongo te tolobi mpe te ke botika baletonga oyo bino bozali kokende te kende na yo me bato wana bazali bato moko bapiese rare soki baye epai na bino parce que bango moko prophète ali koorganize biloko tu ye moko aza na sponsor te ye moko sponsor ye moko makambo nyonso moto abongo azali kose sacrifie koya na mboka na yo epai yo ozali en tout cas loka elongi ya kongo loka elongi ya ntongo ya kolo mpo nzambe apambola vi na yo tosote kuna esali pasi. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman atika église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zo ngisheni. Mama zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant so kata. Soka sarika manœuvre pano ya di bana lumière 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazosala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na opinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya vanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme na komili batimi sona. Babe. Moi si bavandi ici na ndako bayebisi
oyo azali mbala na yo mobali na yo asasali kutu geste parce que mobali ali moto ekolo mosusu mwasi mpe moto ekololo mosusu me basengaki ye il faut honore mwana bango tokotanga bikolo te oyo soki mongala oyo soki mondibu oyo soki nani non baza bacongolais mais bazali baekolo différent selon bacondition coutumière oyo bango bazali kolanda ko batangisi makila ya mwana na bango bandeko osalaka mpasi ere ozomonake wi obeteli ndeko moko ya mwasi lisolo okóma boye mpo na evenema boye me mwasi wana atikala na defo likolo yo oyela ye mwasi moko na ndako oyo okosa ye cousine moto yo okotala nga na minute oyo komela nga na commentaire soki vraimen olingaka chaîne oyo olandi émission oyo moto tu aokomela nga na commentaire ya acte oyo après émission oyo ndenge eza koleka benga ngai na nimero na ngai okozwa kado moko ya kitoko makasi omona ndenge nini ndenge mibali mosusu bazwaka basi na bango na bavaler te eza presque des histoires oyo tobetaka yango toimaniolaka me eza koya na baforme nyonso tala nano mobali atie mwasi zemi aye na ye donc epai bazalaki aye na ye na ndako mpo bapesi bango condition ke il faut awa nde akozwela zemi bake kotrouve banganga na bango bango bazo believe c'est-à-dire ke bango bazali kondimela mpo nani esalami ainsi ndenge balandaki mwana bango mwasi aye kokóma na motema mabe me aza na shwa te oyo wana mpe asepeli oyo soki akona motema mabe abengani bango mobali aki kosombela susu mwasi wana wazali na bana mibale lopango bon lopango ezali nango deja akei soki kopesa ye yango parce que c'est un type qui a beaucoup d'argent. C'est un type qui voyage partout. C'est un type qui a beaucoup de business. Desko et salamike. Aïsko kopé sa meya. Asobeli mwasina e lupangu, abali, apesi, honneur. Tout consort, bakomi masima, ibale. Le premier femme a dit miango. Première femme a dit miango. Yepe sekundu afani na yena libala na ye. Ah, toza kombataka tokokende tokombata landaka lisolo bien na mwanya tokombata tokokende mpo tolakisa bato ke mokili ya tata nzambe eza na masumu ebele oyo ekosala yo pasi badeko balandi bolandaka chaîne oyo très bien boyokaka nga ndenge nalobaka bolanda histoire moko. Vous allez comprendre que les gens sont très méchants. Après ce qu'on voit, ndenge ye, ozolanda nga malamu, ndenge ye asumwasio na bali. Koto yo pe mama bana zali. Lokuna mama bana mibale, koto mama bana 5. Toko kene na. Bakomi kokola, bazovanda baokola. Troisième ezemi ekotaka te ekoti koto bavandi bakokola mobali business mpe eza kokóma monene mwasi ndenge mobali apesa ye mo baprivilège soki bakomi na ba 6 mois après mobali asombelaka bango billet na bana ça dépend ya mike mpo ya mokolo soki aza na classe bakendaka kotambola na Afrique du Sud même une semaine 2 semaines, ça dépend du programme d'Abango. Ou à mon colo, moko alandaka kutu na sima. Baye kozonga. Mo bakepe Europe, baye kozonga. Nzoka nde eza na makambo na se ezali. Mwasi naloba yango mingi. Soki opesi espace mabe. Soki po fini ye mingi mabe. Soki po tiki ye mingi ya kopumbwa.
mobali ye moko moto amisanisaka mwasi na ye chaque année ayaka Afrique du Sud, chaque année ayaka Afrique du Sud. Nzoka nde azoprépare bilei na ye moko ya bondoki eza kokota. Mwasi batikelaka ye nzela mingi te, mwasi batikelaka ye tante, chers spectateurs. Oyo bazolanda ngai na kati Ediba TV mwana Congo. Bokota bozala babone ebele po chaîne ekoya na batranche ebele oyo bobanda kozwa nga d'ici pe. Bolandi donc ye comme apesaka mobali na ye mwasi na ye permission, mwasi alinga na ye mpe mwasi aye kozwa kaka pire petit ya mobali na ye oyo bazalaka nde na Kisasa, parce que l'homme là c'est un homme d'affaires. Azala ba pire petit na Kisasa, azala ba pire petit na Afrique du Sud, ana ba pire petit na ba pays mosusu ba France epai wapi oyo akitelaka azala masolo na ye. Mais ndeko mobali wana ayebaki ye bien te, mwasi na ye ayebaki ye malamu te. Mwasi mobali akendaka ba 1 mois, ba 2 mois, il y a des fois 3 semaines, bazalaka plus na bango. Mwasi atondaka te, depuis tolobaka mobali atondaka te, mwasi pa atondaka te. C'est vice versa maintenant. Dans le 21e siècle, il faut s'en rendre bon. Pourquoi? À quoi sert? Et que nous allons le léguer voilà. Pour mobali, il faut tirer la gamme mobali. L'homme a payé moi ce privilège, mon se dit à Zalaba côté, il y a que j'en bon, papa, à la bande, à que vous tapez. Aye okuta na ibu na otobengaka motema mabe mpona kobebisa bavi ya bato. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada, ya France, ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango. Ebongo na kati tozali pe na quartier commercial. Pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto. Na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Aye kokutana na bato na camarade pire petit ya mobali na ye. Ye pe dese kufa mwana ebike oyo azali pire petit ya mobali na nga. Azali moto oyo batambolaka na mobali na nga. Azali moto oyo mobali na nga apesa ye confiance na bafere na ye. Nde nalobi na bino ke mobali na ye eza na Afrique du Sud azali ba pire petit. Eza na Dubaï surtout kuna nde baza ebele parce que aza moto asalaka bacontener asombaka biloko bango nde bayedaka ye na bamakambutu wana oyo bazalaka na Kisasa ndalandelaka mpe bachambre froide na ye bavivre frais na ye bacontener na ye biloko ebele
alors que serpent diable azalaki pembe na mwasi wana mwasi akwesami na ndeko mobali wana akomi meme soki mobali naza na voyage na badubai ye azosua susu responsabilité te ke non bapesaka ete lafo akende abikotisi ye moko na monde ya lokuta ya business mpo abimaka kaka na mobali wana bavoyageaka na ye bayaka na ye afrique du sud une semaine 10 jours bazongi mbango na mbongo ya bato na mbongo ya bato oyo kutu ozwa nano bato wana ozwa bango bakenda kotika wana hôpital mwasi wana akoma lelo firme ya libela mpo na yo na bato wana balingaka wana afrique du sud tatana na mbongo nebela memi na congo apesi yo position de vie mais ozwi lisusu kaka obandi kodimala baperipeti na ye mpona kozanga bwanya mpona kozanga kibomoto mpona kozanga mayele ya kimwasi okoluka nini ndeko mwasi eza mawa ndeko mwasi wana asali mabe moko oyo tokokende nango so boyoki lisolo te suka ekosala mali mpasi yango na bangana bino ke bolandaka bahistoire na papa monganga spirituel malamu mpe na bokebi mpe oya kokomprendre partage ngai na moto moko nzambe akopambola yo mpo na seko na seko ndeko mwasi azali kovoyage bavoyage officiel oyo gouvernement eyebaka mobali soki aza na dubai gouvernement eyebi mais akomi kovoyage bavoyage oyo ye moko akomi kosala yango sia matemaki ayebi ke mobali nalingaki mingi omoni ya mobali un main de 60 quelques des années aza na mwa jeune fille moko ya ba 30 quelques donc c'est comme son père mais apotisi ye déjà bana ya abotisi déjà bana nyonso 4 donc azalaki na kolengela ye mingi mwasi azwa mbongo akoma kokata mbongo kobimisa mbongo kodeklare bavoyage avoyageaka na bana mibale oyo ya mike ya suka oyo na mikolo 16 ans na 10 ans telemaki bakoma kokende kelasi azalaka na bango na epai te mwana mwasi wana aye kokoma na afrique du sud ere aza koya kokende parce que bavandaka awa moninga na ye moko bolimbisaka na kotaka nkombo na nkombo ya chibola tolobi teke bachibola nyonso baza lolenge wana me na nkombo ya chibola chibola nde azalaki moninga ya mwasi wana mpo ye mpe mobali na ye ya chibola azali pire petit ya mobali na bango ya patron wana ya clan wana awa na afrique du sud donc quand aussi ye pire petit wana akomi kobimala mwasi ya patron bakomi kokimela nde awa na afrique du sud mpo trace ezalaka te nzoka nde ere sikoyo mbala liboso bayaki awa na garde corona na pire petit bana balela butu mobimba bapremière signe ya mabe parce que bana ya mike baza entre 5 ans moko aza na 3 ans moko ya mobali moko ya mwasi kuna mpe babotami ya mokolo kaka na libumu ya mwasi wana oyo asali aventure moko aza ya 16 ans azali mwasi oyo lokolo ekatanaka na accident oyo mosusu azali mpe 10 ans ya mobali ndeko bosalaka mingi na bitiki soki okoti na kati ya chaine oyo okuti lisolo moko na katikati ndenge bato mosusu bazobenganga me mwasi na comprendre ebande te kasi yo nde okozongisa yo ngai te mpo comprendre ebandeli okenda ngo ntina suka okokomprendre ke mokili oyo eza mabe okokomprendre beaucoup ndeko mwasi avoyage na piripeti na bana patron na dubai patron akati mosala asilisi bakursi bu kinshasa patron akomi kinshasa boye aluki moto asalelaki bademarshe aza te abengi madame nomonaki ete namonaki ete nzoka nde baza na madame na ye awa bakosala lolango lofita lolango loke lolango monene awa na afrique du sud na mbongo ya bato tala kitoki place donc bamalédiction eza kobakisa makaka likolo donc ere eza kobakisa eza lokola bainfraction bainfraction eza kokoma ebele nde epai omonaka ovandi mokolo mosusu
babetolo komoko boye komi ote babetinga non babetolo kosuki bota te eza que tu es idiote, tu es vraiment vrai idiot ou idiote na ploya yango atako apla yango mpona nini olingi motu te yebisa ye nalingi yo te ke ovanda na nsima ya meya na ye ovanda na nsima mpo ozwaka meya na ye obima na mobali mosusu opiaka ye mbongo. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi bato bakomi biteye mabe bongo? ayaka na bana wana akenda kotika bango mpa Chimbola ayebisi mobali ye Chimbola ayebisi mobali na ye mwasi ya patron patron na bino aye kotikelaka nga bana alobi azobimaka bakursi wana Chimbola nano ayebi te na premier voyage bazongi bakomokende bazoya bazokende nde sikoyo ye mwasi aye koyebisa Chimbola verité nabimaka na pire petit ya vie oyo nandengaki Chimbola lobikwa mingi oza mwasi ya patron ozomona teke ngai mobali na nga bazali pire petit ya mobali na yo awa na Afrique du Sud soki pire petit bapire petit ayoki oyebi baoyebisa fe mwasi amaye aresoni bala moko adevanse ake kotibisa mobali na ye omoni mwasi ya patron ndenge akoma koyawa pamba ayaka na garçon moko boye yango bayaka kotikela biso bana boyokana sali ya combien ndenge atikelaka bango bana soki atikeli bango na 18h donc bana bakolala kuna mpo bango bakorekipere bana na ntongo mpo bango basala ambiance basala vi na bango 6000 rand plutôt eza biloko moko lokola ba 310 dollars 315 place wana nde mobali atuni likolo ya 300 dollars yo ndimi koteka mwasi ya patron na ngabi te nga nateki ye te ezali nde ye moko nde amiteki na Kisasa amemi bolingo oyo tolobi lolango lo ofita lolango loye likambo ya makambo landa monganga spirituel omona makambo mokili ya tata nzambe etoti makambo nayebisaka bino ke tranche oyo ezalaka plus kutu fona kutalaka lela bato boye to kokabola makambo me comme nano bapesi biso ntan wana te bakoya boyoka yango na basese boyoka yango na balisi toile babimi mingi baya kotika bana bavoyageaka tro bazoya donc pire petit amonike ekomi kokoma excès viazo comprendre te viazo benga Afrique du Sud mais si bozo surveiller nga mwasi nazo comprendre te mwasi azovanda lisusu te mwasi ekomi soki nga na voyager ye motema ekomi moto akende Afrique du Sud nini especial eza kuna babombi nano sikoyo eloko ye koboma bango bayebisa patron de vérité ezali nini ye mama oyo bos azwa ndeko mwasi mpo abana kokengele bana soki aye voyage bayokana na semaine moko alopesa ye na semaine moko alopesa 6000 rand 6000 rand eza lokola 300 et quelque 310 dollars ozoma par semaine sikoyo boni ye patron mwasi ya patron na biso akomi kozanga susu moya kofutanga meya yango nde epesi kanda na makambo oyo mwasi ayebisi mobali na ye na makambo oyo lisusu ye mpe afuti mpe ye mwasi ya patron afuti azofuta susu Chimbola mbongo te ye mwasi ya Afrique du Sud akomi na baretard akofuta ye lokola ya ba 3 mois bazotyela mosu munoko makasi abia oyo fona panza ye kaka oyo fona panza ye na kolekisa na bordile te fona panza ye bandeko nde omoni epai wapi mwasi ya mama Chimbola beteli mobali na ye abengi bos de la kin bos azwa vola ye aexplike ka aiproblème ya te tobanda kosalaka observation azokosaka no nazwi batindeli nga boye bazongiseli nga basali nga boye abi tokoserve ye ti na suka yoka première observation place emati ekomi soki mwasi wana ayebisi mobali nelaki Afrique du Sud ye patelemisi bandoki atindi bato
bato bakokanga bafoto na garçon wana bazotindela mobali wana azotala bazalaki place nini bandeko boyoka lisolo ça fait toujours mal, ça fait vraiment mal. Yo honoré yo deuxième femme bavandi so na ndako yango mais obandi so sokotambola na kitumba obandi so kotambola na ekobo mpo so omesalaki via ekobo ozokoka te via mobali moko donc tu te vois comme que non yo fosi se mobali nyonso ya mokili ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya émission oyo tobengaka tosolola yango toye kosolola biso na bino botala likambo loofita likambo ye monene likambo ye problème. Nzambe yako yemba na nzembo, Nzambe yako tutela tolo, moninga ya baye bazanga baninga. Dans les Seigneurs. Nzambe yako yemba na nzembo, Nzambe yako tutela tolo, moninga ya baye bazanga baninga. Dans les Seigneurs, nazali chez la Mwanda Fondation. Naeli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na yeli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. $7 asinga yango te ongele ba $7 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolango efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakolokoka nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolango lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi pesa mwana mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo nakokomba motuka na bongo ntango na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miracle consolation ya kabinoke soko ina solo na kati ya monganga ediba tv mwana kongo monganga spirituel akozwa yango nakombanyola yango mpe na mbungulu yango mpe siko oyo ezali ke nga moko nasalaki wana le fier lobaka c'est un petit synthèse nga nazwi yango na conclure yango nabimisi badéveloppement nasali baanalyse biloko tuti na ye na conclusion oyo ngai na yo tokolanda yango etikali nga na mutu etikali mpe yo na mutu po te lobi bete lisolo ndenge monganga spirituel ateyaki biso mpo lobi totambola mabe te tala epai baye kosuka na bavoyage mpe bosalaka soka nde cibola sa baya ye cibola baya ye cibola sa funda ye pa mobali na ye mobali pa sabenga patron kuna mobali pa kaka akoma mpe kaka koobserve kotunaka mobali ya cibola boni kuna baza kuna omoni bango yo basalaka bacapture nyonso bavideo nyonso batitelaka papa na kisasa ye wow. Et puis ceux qui m'ont dit, bah, il y a beaucoup de gens. Voilà pas que patron qui a fait un film d'ici moi, donc, il y a qui lundi, il y a qui mardi. Bah, si bon, ça sombre, bon, ça compte là-bas, on a dit, ça sombre, habite là-bas. Mais comme il n'avait pas de preuves, il a continué à faire des preuves, voilà, il a fait à Kouzwa, à Zokozwa, à Globabo, à Kangisiako. Ah, il y a un autre barrage, non, on a 9 jours. ekoki kozala yo satan mais jour moko ezalaka ya nzambe nde mokolo bakokanga yo bakanga ye ndenge nini esalami lelo oyo nga na vivre yango
ayebisi mobali ke naki Afrique du Sud. Mobali koma kosa lebe azoloba suki akomotana eka lokola zoba ake kozwa mbongo epai oyo asambisaka kozwa aye Afrique du Sud. Bayaki awa lelo tokomi journée mosusu ali kola 5 jours depuis bazali awa pour le toali lendi depuis baekomi awa 5e jour ya nkolo. Alors na 5e jour na bango baza komata kokita bamole songolo pakala batiki bana soki mama Chibola abengi ye kuna aza kolinga te abima ozala nyongola nga 3 mois eboni ko Chibola okenda ngapi olingo bisisa nga olingo sala nga bon wana basi nde balobaka olingo kenda nga olingo boma nga olingo sala nga mapa nabengata mapa po mapa wana yalike alango elolango koto bazoyeba place ya source mpata wana ebimeli pa mobali na ye moko ona nano mukala oyo padiembelaka yo zolanda soko ayeba kobengana yo okolanda mukala tokoya kosenga yaya limbisanga yango nde esalaki na mokola lelo comme policier ezalaki wana ekangi ye ekei na ye elakisi eke ayeba lolenge nini kotambola na mokili ya tata nzambe. Toboyi kokata na mokuse fona kenda bino na mosika yoka ndenge ezalaki yokanga malamu ye mwana mwasi wana tellement ke baproposaki ye ke tika nzela Afrique du Sud mobala alobaki forme tout mobala prévenir ye jour nga na kozwa na événement moko ya mabe na nzela Afrique du Sud nakotikala kolimbisa yo te pour toujours et pour toujours. Sito dit, sito fait. Esalamaki. Esalami ndenge nini? Esalami ndenge nini? Tala ndenge kokomela bango na voyage baye ba contrôler partout. Tata wana pe kuna sabongisa ki banga mutu azwi kaka bano ya mike mibale ya mwasi na mobali aye na bango bango. Na hotel songolo pakala wo. Tokotanga kombote bana ndako. Elle va calculer tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Bazongi Chibola bengaki mwaswana mwasa patron. Ani mama okufuta ngamba wana de Chibola na course na wapolo. So ya sisi na course wana olingo na ndako. Na course de na ndako na ba 12h pour 13h na kila bela. Mutu moko na yaki na ye bilo akolia. Ayebi te ke Chibola sa yebi azwa mobali akopasala kana compagnie na bangona donc ako trahir c'est ko trahir. Des pays où wapi Chibola yoki kanda bon on a 3 mois ako futate toujours d'explication de 6000 wana et ça lokola une affaire il y a $300 300 à $310 si qu'on raisonner mutazo de fayo 3 mois de une affaire il y a 330 et $930 donc c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Nous devons nous caper à bima. Alors, yo zo tellement que ça, osana autre baka, osana kingo, osana mayaka kolata, osana bilo mayaka ochana kingo wote. Mais biso ba tout ozangi kingo, to koluka mayaka. Vraiment, mateko, et ça lui passe. Ce qui n'a pas été quelque part, on lui misaka, pour les animaux monoko, des bimisi moi pas. Vous ne savez pas. Vraiment, et ça lui passe mingi. Comme on a moins sûr, on va honorer une deuxième femme mingi pe, va honorer un moteur. Va faire sur la deuxième femme, on va les gars pécher chuki kuda. Dans la famille, la vie est mais yo va honorer yo. Lelo ba kangi bako. Wapi? Kaka na le même mall, na supermarché, oyo bango ba kedaka. Des pays va planifier qui makamunyo son bila avec Chibola na kela molwana de 9h à 12h boy donc le jeu tout pour la boutique là yo mais Chibola derrière son mona va yuma il faut la sambusa il peut bien qu'on peut éviter des pays tout sur sauce nyonso yo moto la de Diba TV mona mboka moto la de Diba TV mona Congo na kati ya émission to mekaka to solo leçon nini otiré na makambo oyo leçon nini ozwi mpona kolendisa bato leçon nini ozwi mpona kotire attention ya peuple de Dieu. Tata wana ayaki na bana na ye ere babengi ye alekaki na ndako ake kuna fuye abimisi akangi bango badokima
passeport ya mobali ya mwasi aye nango wana ezalaki scandale. Mobali ye bakangi ye tibola beleli bango wana mobali amoni kaka mituka moto bengaka taktaka jona bapambau akikomata na kursa bato akimi atiki kuna ya koyinda yaki somo lelo yaki somo mwasi ya patron atamboli na ekombo oyo mobali akomaki kosoupsone ye naza na banka moko na babusiness na ngai ya $21,000 etala mwasi wana aza na moma moko asombelaka mobali na ye oyo baza na ye koli ya une affaire ya $18,000 na mbongo ya bato aza M23 nga bagere ya bato bongo na bopeka bango ba M23 sikoyo papa mpe avoyageki na bana papa avaza kondima te maki tout ce video là mais avoyageki na bana mike mpo ya kopesa mwasi na ye parce que kolela nini papa nazolela te sikoyo bato bakomotala me ye mpe quelque part asala mpe mwasi oyo ya liboso mabe yango napesaka bino conseil tout se paie ici ba eloko moko te na mokili ya tata nzambe ekili kofutama likolo okofuta yango awa soki okufi bakokunda yo na bakokunda likolo te likolo te mokili ya tata nzambe kozala na kanda moninga te mokili ya tata nzambe fungola na motema parceke toya baleki nzela lelo nga alobi yo alors soki ozomesa na bacaractere ya kozala na barando bakanda baignorance tu vas pas évoluer et puis okozwa mpe eloko moko te ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya lisolo oyo tobengi yango ndeko mwasi ndeko mobali pesa epai na yo ozali respect pesa epai oyo ozali respect nzambe akopambola yo quand olandi posa ya nzoto yebaka lobe posa ya nzoto mpe kosilaka oyo tobengaka banda leta ekosilaka ye apres yango nayebisaka bino mingi bofungola matoi bolandaka bolukaka spirituel nakozela bino na bacommentaire nakozela bino na koyeme epi kobenga biso mpona kopesa biso mpe baremarke ndenge bandeko mosusu babengaka biso baosasa so baremarke ezalaka très bien kolesaka mpe mosala lobi okomona na kobongisa epai oyo ezalaki malamu te tomonani mokolo alobi soki yesu kristu azongi te me napesi bino nyonso bambote boza ebele donk bambote eleki ebele ezalaki ya bino munganga spirituel